zetu wanapotea, ni lazima mwende kwenye unapotea na Kongo. Waislamu kwende tu, umekimbia vitu vyetu sana tu, lazima upaki dukani, kufika barabarani na magari kujivimbisha, tusharuzumu wetu tunapenda kule kweli, maisha yenu ni mafupi kulisha mafugomani, ukozi kisekeni saini mwanskoi kwende, wakona mwansko musiro na pataloze, aye Mungu tunasema kweli hatuwataki tena. Voilà, bande komano somi ekolo Congo, lo sako umboka bino, toyo wana poete to pesa bino basango, oyo ezali koyaya mabe, na mabele ekolo Congo. Ya solo te, tozali ne sengo te poete to pesa bino basango, oyo eza koyela biso na mabele ekolo Congo. Ezali ya pasi, ezali ya mawa. Ya komona kia solo, oyo eza koyela biso na mabele ekolo Congo, ya solo te wike tolobango. Ya solo te topeta kimbera nango, meri kamote to sembele bankoko na biso. Nzambe ya bankoko na biso mabele na ki, Nzambe ya mpungu tubeni. Ayoka biso, aza na biso, aza koyeba. Na kombo ya mvulusi kimbangu dantu. Na kombo makipa mvita ndona. Na kombo bankoko banso bayebaki monene na kombo na Nzambe ya mpungu. Matondo mboka biso. Ya solo bande konkoko nzala mpanda, lo sako paina. Akoko banso bande kona biso banso tobundela kana tobundela na bango na bosolo babele ekolo Congo Nzamba azala apambo na moko ya solo te tobundi pembe ya solo te nini tolubite ya solo te nini tosalite ya solo te toloba na banani oyo bayoka biso te. Arrêtez, très chers amis, très chers compatriotes, arrêtez. Arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez de faire semblant. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a une arme de cocopie. Mais arrêtez de faire semblant. Mes chers amis, arrêtez de faire semblant. Parce que quand nous on criait, ça avait plus de 4 ans, 5 ans, on se demandait, même de côté, contribuez même pour cette chaîne. Et des chaînes là, bisous les tol bébé noni. Que vous savez, on peut te bunda bitumba. Olinga kini. Olinga tol ba ke na mo pesa mboto so mindu. Na chaîne bo tol bango. Tol lembi. Et aujourd'hui vous êtes tous en pleurs. Bisous ça ne va pas Congo kei mboke kufi. Mboke kei wapi. Et voilà. Arrêtez. Parce que quand nous on parlait, vous étiez dans le théâtre, non? Nous il y en a 4, nous avons priorité théâtre. Après l'émission, il faut partager aux amis. Quoi, alerter sans information. Si aujourd'hui nos amis fuient, ils n'ont pas l'information. C'est vrai, ce sont des bayaka parce que présenter une étiquette à bayaka. Ceux qui connaissent un succès, c'est à qui la faute? C'est à nous, c'est à vous la faute. Et arrêtez alors. Vous étiez tous dans les théâtres, vous étiez tous dans cette histoire-là. Oyo, dans les garçons, il y a ceux qui pasteur, Oyo Kalambai, Akela qui bilan Majab, ceux qui Majab, ceux qui et le qu'on a bango, on va se faire ma comédie ou là. Toujours le bilan bandeko. Arrêtez de suivre ça. C'est une distraction. En ce moment-là que vous suivez, ils sont en train de faire leur plan. Ils créent des distractions comme ça. On vous le disait. Qui nous écoutait? Vous êtes tous là dans les églises. On dit, n'allez pas dans les églises là. Tous ces gens-là qui sont dans les églises, ils sont en complice avec les autres, vos assassins. Ils sont en complice avec eux. N'allez pas même dans les églises catholiques. Tout le monde vous perdez votre temps. Dieu n'est pas là-dedans. Vous serez sincère. Et le total en face. Tout le monde en face. Combien de fois tu as partagé nos émissions? Combien de fois recommandant de Kondeko, l'andananou, où ils ont puissant à venir la bus là-dedans? Et alors, ça pourquoi tu plais? C'est pas là, non?
Au salon fête, crier, danser, écouter des chansons religieuses, aller dans les églises, aller demander vos dieux là, ils vont vous écouter. Maman, tata, surtout comme il est là, ne pleurez pas là. Parce que vous êtes coupable dans l'accident du Nord, plusieurs fois, ma boko na kai. Et ça peut être. Mais ma ouliwa bande ko na bino ko na maboko na bino. Na sela bino combien de fois te bande ko soit WhatsApp là, appelez 10-15 personnes, informez bango. Ceux qui ben 10 questions, on peut bango que non 10, 15, 20 personnes on a. Bino ko ben 10 autres personnes, informez bango ba créer la biso, ba tiela biso mabaya. Je pas mabaya ba tiela biso plusieurs chaînes. Oh bazo futa bango mbongo, ba congolais parce que tellement beaucoup distraire. Parce que les collègues ta bango les non. Eh ben maman, eh ben papa. Ah, combien de fois nous en disons, en fait, vous êtes des coupables. Vous êtes tous des coupables dans ce qui se passe au Congo. Parce que vous n'avez pas contribué. Vous n'avez pas contribué à partager nos émissions. Vous n'avez pas contribué à informer vos frères et vos amis aujourd'hui qui sont victimes dans cette histoire qui se victimise aujourd'hui. Il faut faire la fête. Vous savez la fête. Vous simplement bina. Parce que vous réussissez avec votre argent que vous avez caché à la maison, avec cet argent-là, ça va fête. Vous savez la fête, vous savez là. Je ne suis pas méchant dans le point de famille, mais c'est vrai, franchement, et sa déception totale. Tokauka munoko toloba na papa mafolo bandeko na biso bandeko qui nous écoutait. Les gens croient qu'à botika va botika Jaco on a zo distraire les vidéos. Ah bon, nous sommes là. Nous sommes où? Expliquez-moi. Bon le belanga nous sommes où? Bon, allez. Tokota biso to yaka wana kolobela bino tolobi ah le lona kansi mingi na kati la bino. Mingi bakolela parce que bobi ki bato bono croire na bango tous ces politiciens banane tout ça tribaliste tout ça le lo na kanesi bakomi na objectif na bango bakomisa ki bakomi si biso na chaos Congo et côté chaos partout de guerre à gauche à droite parce que vous avez permis cette histoire là si vous êtes attentif vous n'avez pas tout de ce que message qui est là on a pris du temps mes chers amis il y a pour parler à chaque jour. Chaque jour, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qui pose quand même honnête, revoyez. Allez reprendre encore nos émissions. Reprenez nos émissions. Bon, il y aura 2 ans, 3 ans, 4 ans passés. On demandait même aux policiers, les gens, même à l'époque de Kabila, moi, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Dans le cas de la communauté consciente, avec un soldat, combien de fois? Dans la yoka. Les gens qui ont un soldat, pour la machette. Baba soda wa policier bakomi ko lala boleli na note biso ngai bolimisia ngana kuseka ngana bono seka nenga nowe abandaki na tango ya mbule zako ya bande ko boya tika sularo wana tika ngadi alongwa wana yango tuko alobaki te esalamite alobala ngai nganga alors Malwalanga inganga tokende na mosindo actualité na biso poete to lo bakara poete to mesana koloba parce que nzambe pas comme ça non kolemba bango te lobela bango ko bayoka kite lobela bango soko bayoka yo malaw soko yoki ngai partager émission bani ba like na bien ça fait plaisir oya ko kocha na été alobi avant na la sa théâtre na tika que na théâtre déjà aussi on mesana na théâtre ata 2 personnes bayoki ngai musala na ngana sali vis-à-vis na nzambe na kai nzambe yoki kia solo mission na tita kia sali mais bango ya ke bakel adolo bela bayoki na bango te wana ngana za maboko ya pempe clean alors wana etalingate etali bino bato boyoka kite bino ne bato boko futa yango liboso ya nzambe pour avoir permettre allez suivez décadence. Vous allez constater une chose monsieur Bijak, c'est que vous tout à l'heure, il a demandé les Britanniques ont colonisé qui? Moi, je dis les Européens ont colonisé qui? Ils ont colonisé l'Afrique. Ils ont aussi colonisé l'Asie. Mais vous allez faire un constat. La Chine, l'Inde, le Japon, le Vietnam, la Corée du Nord, qui sont restés ancrés dans leur philosophie, dans leur spiritualité, dans leur vision du monde, qui ne séparent pas la spiritualité de la science de la politique et la politique de l'économie. C'est le peuple aujourd'hui épanoui.
Or, l'Afrique aujourd'hui, quel est le sort de l'Afrique? En Afrique, on est chrétien, on est musulman, on est franc-maçon, on est rosicrucien, on est gnostique, un peuple qui est dans le chaos, qui n'a pas une vision du monde convergente et enracinée dans la mémoire ancestrale, parce que c'est les ancêtres qui transmettent la connaissance. Un peuple non enraciné, qui flotte dans l'air comme les feuilles qui balayent dans le vent. Vous voulez que ce peuple se développe sur la base de quoi? Si la spiritualité est liée à la science liée à la politique et les politiques liées à l'économie, ça veut dire quoi? C'est sur la base de la vision du monde que le peuple peut bâtir un paradigme qui peut donc être une alternative, c'est-à-dire une autre voie qu'on peut proposer, qu'on peut confronter au paradigme américain, au paradigme britannique, au paradigme français, net comme la Chine le fait aujourd'hui, net comme l'Inde le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut te prendre au sérieux que lorsque tu peux proposer quelque chose que les autres ne connaissent pas et qui peut être authentique et qui va donc faire en sorte que les autres viennent vers toi pour apprendre. Aujourd'hui, on va prendre quoi auprès des Africains? Le christianisme? Est-ce que vous n'êtes pas? Non, laissez. Dans le magaté? Bandeko, to biso to yaga kaka. Ngai kaka bino kaka nakoya na tango bandeko mususu baza ko steka biso à gauche à droite parce que na kati na biso boyoka nesate oyo kaka biso do bano bunda na bango lobby de lo bakomi na bango ba musicien bakomi na bango ba talaku bakomi na bango nini bandeko na kati comme nous ya biso quelle malédiction bandeko baza ko comprendre te franga ba fio baza ko landa c'est solo matondo omboka bino. Allez, bandeko bana sommet que le Congo, la situation où ils ont na mabele que le Congo est très dangereuse. Il y a solo toujours passer par un moment difficile. Toujours bela kanzambo banko kona biso o ba to bela kabutu na moi asuna biso. Na biso moko mayele sibiso. Na biso moko to kokate. Pour entre biso toujours se faire comprendre. Entre biso bandeko bazo comprendre rien. Alors, to se ranzave ya bankoko asaba. Voilà, nous avons aujourd'hui la situation est compliquée dans ma belle Congo. Il y a solo ezali lokola ke situation vient dans le mabele Congo bande ko na biso moko toluki kwa grave situation on a pas été trop comprendre à qui nous avons affaire. Les gens qui sont en face de nous, nos ennemis, ces gens-là ne sont pas organisés. Il faut créer une distraction. Laissez-les dans leur distraction. Créez beaucoup d'ambiance. Le dancing. Comment on appelle ça, les églises, les maisons, soi-disant, les maisons des diables là. C'est là dans les calmes. Et voilà, c'est parti. Ah, dans la salle épargnée, dans la salle épargnée, quand on a vu ça, motomoka épargné, Asa et poétie à solo, dossier, et ça, Mobudu, Nakati, Yamapede, Yekolo Congo. Alors, Bandeko, Tolanda, Oyo, Telebino, Mokolo Nalelo. Allez, c'est parti. Là, il y a balkanisation et coquille déjà confirmé à nous. Où il y a Ochatembe Atia. Chilombo, Aïdisa Kibino qui akokende kovanda na Goma donc kopwana ekoki bana Congo kokiza komata Chilombo akokende kovanda na Goma akokende kovanda na Goma na lolenge ni lelo bituma eza na bandundu ndi Kinshasa nde bandundu na bato oyo bayebi kuna te okomona moto mosusu azofungola mbanga oyo Kinshasa se bandundu ezali kapitale oyo etongami na province ya bandundu ntango bitumba wana eza kuna na bandundu c'est-à-dire bitumba ezwi déjà capitale bitumba wana ekotikala kosila te ese ekatani nde esika Chilombo akolongwa Kinshasa ake kotonga ndako na Goma avandi kuna donc azali président ya kuna na est kuna bandeko na Rwanda batuti pla yango ekoki ntango ayebisaki bino ke nakokende kovanda na Goma me bato bayokaki yango na sens mosusu okanisi leno akokende kovanda na Goma po atia Congo kimia po Goma nde chaise ya bitumba eyaka kuna na est c'est-à-dire est ekabwani ekomi pays mosusu Chilombo akokende kovanda kuna epa bandeko na ye batuti
na Kisasa koto bitumbo bino bomoni wana ekozela te ekozalaka mbilingi mbine bakongole 100% permettre boyoka ngai bandeko na ngai bato moto bakanisaka ke oli otondi olobi no kifu kuna ekatana biso totikala na ngele na biso koto tokovanda kimia bokovanda kimia te mpo bayebi ke soki totiki bato oyo Équateur bandundu Mbujimai Kananga Bakongo Kenya, c'est-à-dire Batouana Barozomanu qui va bobondisation pour récupérer est ya mboka na bango. Donc tokozala na pasi ti mokolo Jésus akoya na tomba otika biso na kimia te bakosa bino te ke otamba okata kivu miso na ngele tokozala na kimia tokozala na kimia te yango wana déjà plan wana ekoki plan wana ekoki esiko babengi plateau de batekende kini ezalaki te esika wana ezali ngambo na biso na braza frontière na biso na braza na koti ya mai na koti ya bandundu braza yango wana esalanga Kisasa oyeba ke esika wana deja ezalaka nde kini mpo bandundu nde Kinshasa na bato oyo bamona kuna te mwata nazoloba awa nazali koteke permet nde chez biso mboka etekami oyoka ekaka o batileki nga kati o bakendaki Nairobi donc eloko wapi mboka ta lokola bandoto donc koko wana ekoki ntango boyoki eke akei na Amerike azoloba bilobaloba na ye kuna moni batelemisi Macron na ye na Kagame donc plan ekoki te so bokoyoka keno bunakana Banyarwanda balongwe te donc baresir ko mais bino bazoba bokoloba keno diplomatie ya chiloko te bandeko wana eza diplomatie donc ko ekomi déjà na suka elo voilà bandeko je vais vous expliquer un peu en large ce qui se passe réellement que beaucoup parmi biso tozala kitoko toza kobelela bato bazo comprendre. Vous savez quoi bandeko na biso ya pasi participer indirectement ou directement aussi, il faut bien le dire, na kati na infiltration ba tout ce Rwanda. On a le corso ya mabala. Le corso ya mabala, bandeko na biso belé, ba poni mobali. Et bah tout ils ont joué une carte là-dessus, il y a infiltré biso ko pénétrer ba ma famille na biso ko yeba comment est-ce que ces gens-là vivent na kati na société, surtout na kati na bande. Ce que vous vivez là, bien. Vous vérifiez, na bandundu, vous vérifiez, na bakwa muntu wana. Vous voyez que, mboula outre les cas à 2 ans, 3 ans, 4 ans passés, et belé ba bali, na mabala moko yashi, ba pesi ba mbongo e belé. Ba bali mutaye ko pesa mbongo 2000, 3000 $ na village. Et bah je peux moi souvent batuni olokene wapi mobali naza muta oza muta ya ki naza muswai zokate muswai batuti bakota ki na kati batuti ba participer na kati eloko wana ya ko attirer attention ya base ya bana na biso ya ba ser na biso ya ko flatter bango ya de fois sur la pesa le solo que incroyable tuti abimina mama après $150 mon 2 jours après elle a récupéré moi après ces $200 maman na mwana bayebi ke babimaki na muta ozaye mutu ya kivu nzokate tuti wande et confiance côté na kati na famille wana ah patron moko bwa lingi biso na famille ba comment biso ba secret tout. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas de Kobolanda parce que pas plus d'information tout ba plan tout ba tout va sale tout va sala kinini ba contacter ba filtrer ba bali ba bana na biso tout ça ba ji bango musu ba kenda na bango kisangani musu ba kenda na bango ba kigali ba kenda bango aye ba twana ba ke bana na biso ba ndeko na biso pasi ba be biso ba secret obi mwasi ni bosa mobali soka ni mobali aisi takate obi biso secret ba tolo ko bazaki na mission ya ko bala ba ndeko na biso poete ba zo ba secret ba biso ba secret tout kuna ndenge nini
bino ndenge et bon village wana beaucoup na ndenge nini oh village wana basiala mokonzi nango ah boza ndenge nini na bango toza boy babimisa ba secret bakomba village soka te batuti barisaka tout na ndenge balobaka na ndenge tout nyonso bango babimisaki secret tout ebimaki na bandeko na biso ya basi oyo babalaki bango na mibali ya batusi balandaki lokosa mbongo lokosa kolia vache. Donc voilà la situation que nous vivons aujourd'hui dans le cadre du Congo. Donc babali bango na balaki kwiti, babali bango na kati na bandundu, babali bango partout. Bato mopaya ye, boyebi ye biente, bobati mwana na bino. Tendingi mwana na biso, tika ya bala ye. Voilà la situation que nous vivons aujourd'hui. Yango monde ba pombi ba chef coutumier peli. Bazaki na liste na bango. Liste bien préparée que tu vas attaquer village bo. Chef coutumier nango Congo boy. Baza même na adresse paquet ba bino azana sika bo to kanga ne sika boy. Boy, yango ba boy ba boy ba boy. Banani ba trahir bango, bana bango. Nani a bebi si bango moko pe ba chef coutumier na bebi parce que chef coutumier akoko détecter que bateau yo bozo ko kamela so bino moto ya so ya aza e bo paya. Aso un esprit mapé pour bon pour ta saraboy. Mais chef coutumier banda ba tekaki pouvoir na bango paya Hippolyte na be ala chef kapila ba pesa ki ba chapeau ba pesa ki ba kan ba pesa ki tout pouvoir ekenda. Donc ba tika sans protection. Village mobimbe tika sans protection. Wana ba pesa ki ba Hippolyte. Eh ba Hippolyte a vu que chef wana ko to kopela kana yi. Wana kuna zabo na so déjà pouvoir na yi. To so nyonso. Allez boke le attaquer ba massacre village. Faut nani na lokoso. Vous avez compris la situation que nous vivons aujourd'hui dans Katia Bandou. Et dans Katia Kinshasa, ça arrive. Et dans Katia Kinshasa, beaucoup de chefs aussi, bazawana. Oh, bah, il y a que balia déjà. Mbongo et police, bazana pouvoir na bango. Basi ba récupérer, bazana pouvoir sauter. Bandeko. Surtout terme biso moroté. Beaucoup lela, toko lela. Pour ça n'a pas cette solution. Voilà la situation que nous vivons dans Katia. Ya Oyo, na Katia na Kwamutu, na Katia na Bandou. Bitumba wana on se pose des questions. Bitumba oyo euti na kati na kwa moto entre les Teke et les Yaka. Et bon bitumba yango eke kota kuna na kati na kwilu. Comment? Bande kona biso ba politicien, bande kona biso ba parlementaire, bande kona biso ba sénateur, expliquez-moi un peu. Pour vous lever que ça bitumba ya ba ba Teke na ba Yaka. Et qui kota kuna zo kota kuna kolukani ba Teke na ba Yaka bazalaka kuna te. Vous avez compris? Vous avez compris la complicité de Félix Chilombo. Et ce que ça a quatre, il y a extermination d'un peuple, il y a extermination de la race bantou. Vous comprenez Riango? Ah papa, maman, au tembe, pourquoi vivre Riango? Tu as encore bisa to lobaka ngana lobaka ngana lobi na leki. Alors, yo soro kansi ke e considération que ndenge matali au point tu as encore vivre Riango biso kaina yo, biso na bio. Tu as encore vivre Riango en live. Alors, autant que vivre en live, biso na bino esengeli toza la pena mayele po iteto bunda bitumba yango oyo toza nango lelo na mapele ko Congo po bitumba ngo biso batonde tebe ko za présidenter ya ko sala tout keto éviter yango toza ki na distraction tolandaki toza ki ba sigal ne sera bino toujours hein histoire la sigal na ba fourmi sigal au moins sikoyo biso siko ba sigal tu vas nous comprendre que ba kosa ki biso tu vas nous yemba science ah ba fourmi ba kosa ki biso ba fourmi nous travailler et voilà les résultats de travail ba fourmi ba comme biso allez voilà et continue beno na kati ya bokusu est-ce que kele ya masonga et boke tu bampinde bomefwa mfumo ya bokusu ngia kele zinga na kati ya bokusu Tingile na zabisa betu mambo ya melu utakona. Vraiment merci. Moi expliquer belle question à Keluta. Parce que belle image partie dans la plateau. On a tout ça en face de Bokusu. Quand Bokusu là deux bois là dans la face de plateau, là quoi coup. On a tout ça pour l'anda moi kati ya mfumu Bokusu. Aki kapita kuna. On a dit que na sio Bokusu avec na kwa bando. Alors, on va faire la musique carrière que par là, là, il y a quand même un tabac là-bas. On va écouter un cigarette, on va écouter ta voix là, pour
yakaenda kesho la kumona vin atiki na meso Maso. na tete na zin papa mosikolia nzongo akimusakata gushe yani ni munduki na musapi ni mbele na mutongo buka ni maboko na makulu basi na suka kina bimunga mangana c'est vraiment que mon vivant. Donc, c'est bon, mon abo. Moi, qui t'a coupé, qui m'a tabou, on a peut-être la cata. Voilà. Parce que nous, ce que tu as, on a voulu 4 balles la mèche dans nous. Alors, on a eu pas mal de nyonso. Voilà. La nuit, la nuit, il va de nyonso, ma politique. Même monde opératoire à Est. Alors, il faut que tu n'as qu'un film de déplacement, comme nous avons mis dans la mort. Et puis, il y a l'information sur dans le côté à Awake, pour on a la Nandi, on a bougé, on a qualifié. Voilà. Alors, on a la catégorie dans le lit, depuis dans le massacre partout. Alors, est-ce que la sécurité totale, Misha, Bukusu, Kipana, Fayana, Biana, population Nyonso, même parce qu'à partir de la façon de inondée, donc, je te dis, sinon, si on est bien là, si on est là-dedans, on va aller, pour un pantalon, c'est un blouson et un petit-sale. Donc, si on a ce soutien, puis avec une sécurité, de ce qu'il veut considérer. Ok, est-ce que papa infirmier, Patrick, tu m'as appelé là? Très bien, papa, très bien. Ok, na ligne au loba ngope na linga pour que ba konzi ba landa ngo malamu na spécial info na biso vrai. Alors, ndingo lobi que na bomi pe chef ya Bokusu. Comment chef ya Bokusu ezanani? Duel Malwa, papa Duel Malwa. Malwa. Duel Malwa. Ok. Bon. Bandi kwana bakoti babomi. Est-ce que réellement baza bayaka? Oui, c'est si bazulu bakiyaka. Bazulu bakiyaka. Mais soit moni mala bazulu tika. Et pour le motu bazulu tika. Papa nous teke ko bazulu moni bino bazulu ba bambala ba ndikola biso, mais nous teke vraiment ennemi nae. Na ba nduki na maboko ba mbeli. Est-ce que beaucoup de ces amboka ya bateke ou bien bambala? Beaucoup de ces amboka ya bateke. Non. Donc lobby na takola et salami mon colonie. Et ça mis le logo de à 10h 11h. Donc le samedi le 23 le 24 septembre 2022. OK. Ah, lobby la biso ndeko lobaki na Congo ele kindengeni. Alors, on va tout comprendre que le gouvernement supplément, tout va dire qu'il y a une population aussi là. Par contre, il faut que Fadiaka, par contre, plus ou moins sur 800 personnes à Fadiaka. Et des informations vraies, dans le ça côté, parce que, il y a un fallo, parce que il va faire même, par contre, il y a un Bichala, par contre, tout ça, c'est pas tout ça. Avant que, Bali présent dans le chantier, la coupe va toucher, la coupe va toucher, la ngombe mitatu, atano ici, la tena singa, la kaki la face ya Bokushi. Awali papa mwa musaka kaze, pour les papa il faut dans le nom. Parce que yo ndani, ya vina la musaka ta. Et bon awa ni bazo akini singa na moyo tete, ala papa pour la ngai, papa ni papa na bila kwa makini. Après maman va souvent quitter. Parce que carré dans le côté on va boucher papa là. Alors on va baisser de la Mosakata, abomi. Il y a ma peau pour boucher ma polo. En tout cas, c'est vrai que on va toucher au Covid baladé. Donc il y a moi pour dire que la bon la bouche. Parce que bah il y a des bons mangala. Alors les locaux, nous passons pour aller dans le la bouche toi tu es la bouche. C'est 8h. 7h, 8h, la question est que la question est que on a beaucoup à faire. Dans la question, après, on a volé très bien, c'est très. La comment tu as la question, la question, on a comment trouver dans le fait, en matière de moka bukushi. Voilà, Akuluna. La kutumba. En matière de kutumba, tu mets tous les nappes dans la boutique.
na bazwaki contact comment on a 84 ba optimisation na 105 basangu. Voilà bande ko bana nsome ko esika tuzako kende très glissant ya solo bande ko bana nsome ko Congo nyoso to bande ko balobi e bande ko kokisama donc c'est un biso bana nsome ko Congo ya solo lobelande ko na yo solution ezale ko kimate fuir esa solution mon côté. Vous êtes très nombreux, demandez-vous des questions. Informez bandeko na bino. Discours oyo baza ko kimawana oni muto a créé ngo bana kala pona récupérer bato wana et remplacer na ba village wana bato misusu. To loba yango bandeko informer bandeko baza sans information. Baza ko yebate par quel pied danser. Le gouvernement a sali semblant politique d'Autriche a tiki ba ndenge wana débriller. Alors la population va comme vous décrier. Batini quelque chose. D'akuna image pas soldat wana impayé ba bilé ezolanda bangote pas soldat pas telengani. Vous comprenez cette histoire. Donc bande qu'on a besoin il est temps que chacun de nous à comprendre. Mitumbo toko bungarango ceux qui biso mogoto telemité bana mama et cause la passe mingi na mikolo ezale koya. Voilà bande ko bana somme ko Congo ya solo o nyosto fabila kanti boyo kiango na molai nyonso oyo eza koleka kuna toyo kalisusu na kati na mboka bishala eloko nini ele sana lilumo awa bangi kuba witi bishala mama moja komo naona nani balaki na bilo bande ko balaki na bilo matondo okay ni l'équipe de la bishala kuna eloko ne bolo senga na bakonzi nakati bishala pesa basaline nakati bishala mabomi nani bato yo yebi babomi nzama babomi mama Sophie papa nani tambio babomi mama bele pensa na batuma kente banda ça va nous on a okende o merci awa mama uza kutumia na bana bana combien est-ce que na bana uza paso ofanda ok na centre ya Malipo kuna na même pas moi Malipo kuna bela kwa ata marché côté en azo ba donc la situation est chaotique kwa mboka au intervenir on dit so on ni on va pas manda kwa kiteke ndo bakasi voilà baba bazo kokate tozo apesela tozo papa ça va monter comment la on a dit matiba ngondo yo fandi wa na fanya mboka bishala on a sana bishala na école li na singa ko bishala est-ce que pour les autres la malchance pour les autres samate pour na kata bishala bila samate ba rebel ba koti na kati ya plateau justement na mboka bishala lelo ndio zabo enda bishala zo vivre kiete ibemeza kuna bana bakima bakima bazamba bamusaka ndio mitu babomio bakati mutu bazu kumoto batumio bazu kushera bamili bale bazu passion ba pakola nzoto biso kuna moye zate reference na bango esa bango basali bazana tunga nzoto bazana na mapanga bazana na mipe na kati bazamba betala kwa mingi temne ni gere fume tunga nzoto mapanga na mipe na kati bazamba esa bango bavandi babazi na bango mipe na bibonga babomi na bibonga babomi 5 personnes papa na mwasi na bana bakoko bakufi na bisha 50 personnes bisha webi ba kompotel ke bato yo yebi bakumiza bana na yebi professeur Benzama na yebi professeur Blaise Kala le reste wana donc professeur Kala babomi bango mama ngaleta professeur Benzama babomi ye na bana message yo mona kiwe balobi yo mona biso boye yo mona biso boye sobo kemi mona bango pembe tuma yo moto bana mike babomi mama na yo
mina kodo ba pasola tande ni pasande balumba tenia mwindu nganga apakoli makala moto tene kushera wana batu kwa batu mi moto bashi batu kwa kushera akola ndoto ale au na bandu loza place ofanda nazara place nazara shika kufanda oloko nini yozo senga na bakonzi na senga bakonzi basala sekuru ki plateau ekufi ngoka bishe ekufi bana bazotanga te. Voilà. Mes chers amis, na kanisi boyo ki bino moko ba témoignage ya bato no soza na kati ya ba. Donc la situation est très compliquée. Donc faut pas espérer au gouvernement parce que le gouvernement est complice. Vous comprenez, silence pour les kati ya gouvernement. Donc c'est à nous qui sommes moko ba na sume koloko. S'il vous plaît bandeko na kanisi na invité ces gens qui croyaient qu'ils comptaient encore aux élections, vous allez aller aux élections avec qui? Vos frères sont tués, sont assassinés, sont exterminés. Qui va vous voter, vous autres? Nani a voté bino pote? Bato bono compter vous pas voter bino. Ba on bazo bomba bango. Ozo tika na tango bazo distraire bino na ba élection za ba distraction. Et sur le biso to ba biso parce que que ça là quand vous le bango nzamba ko ki abebisa on tuna likolo te palo. Kaka travers ngabo yoka no laka oya nzamba so bela. Oyo kinga yi mala. Oyo kite osale semblant likambo. Allez, tokei wapi tokei na kati na ba Congo, Congo central. Mes chers amis bandeko, même scénario na kati na ba Congo. To tsela bino déjà image bolana. Et bon t'expliquer bino. Et là connaît et ce bon mana derrière ces images. Les touti. Bandeko, les Congo, vous n'êtes pas épargnés. Hein? Les Congo, c'est la même situation où ils ont les Kanabandundu et pour les raisons il y a la bino. Vous êtes en certain aussi. Mais boyo kadema, bolana. Allez, c'est parti. Suite aux rumeurs de prétendues infiltrations militaires étrangères dans les territoires de Banzangongo, le gouverneur de province, Dr Gubandu Ndungidi, a déployé une forte délégation conduite par son conseiller en communication, composé des hauts officiers de la 2e région militaire et des hommes des médias qui ont séjourné du 16 au 17 septembre 2022 dans les territoires de Banzangongo. La délégation est arrivée à Gombe Matadi pour un entretien avec le colonel Panzou, commandant bataillon de cette circonscription. Je suis le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Théodore Panzou de Banzila. Ici, c'est la frontière de Brazzaville avec Congo-Kinshasa. Il n'y a pas de militaires rwandais dans mon bataillon. Il n'y en a pas. Vous pouvez me demander à la population, il vous dira qu'il n'y a pas de cas de tracasserie dans ces contrées. Pedro to muni ko to basole ba wande ko kise ko mi ko ngatu ko kagame mo mono ko mi jawite to mi sango e basole ba wande ba kuiza ko bitike mona ba lwande ba wande ave bitike ko ne bitu sina na mfine bitike sala bitike mona ba wande vi. La délégation s'est ensuite rendue à Kamba où elle a rencontré Papa Mbenza Kangani, représentant du chef spirituel de l'église kimbaniste. Ces derniers a remercié le gouverneur de province qui a eu à cœur de s'enquérir de la situation sécuritaire dans les territoires des Banzangongo. Il a ensuite accordé sa bénédiction à la délégation et a contribué à la mission avec 2 véhicules de renfort. Dans les secteurs d'Intimassi, le chef du secteur a déclaré que les informations faisaient état de l'insécurité, de tracasserie et de la présence des militaires rwandais ne sont que de simples rumeurs. Voilà, bandeko bana some koloko. Vous êtes là, les Congo, suivez-moi. Vous savez ce que Oyezo le Kawana, c'est textuellement sans montage, Oyeleki na Katinaba Congo avec le gouverneur Gimban, qui est tout rwandais, le gouverneur. Regardez le scénario à monter. Mais qui parle là? Ce sont les Congolais. Des Congolais qui demandent que tout le monde y bagote. Parmi les Congo, les Congolais. N'est-ce pas? Oui. La Bandundu est là qui de même. Bon, monaki, nani oyo nani Musito, akene na Bandundu avec Mbororo, aïe pesa apesa la pomme. Non, calmez-vous. Ils sont là que pour vendre leurs vaches. Aujourd'hui, nous sommes où? Dans les Bandundu. Vous dans les bas Congo, dans les bas Zaïre. Alors, bah, le que kuna na bango eloko moko ezalité oyo nyonso wana ezali ba mais et alors toujours reportage ya moko oyo azali wana alobi ezali ba rimerte toyoka payer déclaration na ye ezali ni
par rapport à makambo oyo bango balobi baza barimere eza rimere soli wana te bolimbisi moke image son bolimbisi moke tolukela bino audio oyo ndeko azali kolo voilà. Chers à tous, bonjour. C'est encore Alain Loutete. Aujourd'hui, je reviens spécialement pour parler au monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, j'ai lu beaucoup de vos communicateurs qui veulent bien démentir la présence de militaires rwandais dans le secteur de Gombe-Matadi et dans le secteur d'Intimante. Semble-t-il que vous avez dépêché une mission et on l'a démenti qu'il n'y avait pas de Rwandais à Gombe-Matadi comme Intimante. Ok. Je m'appelle Alain Loutete. Je suis le président de chaîne de Singombe, c'est-à-dire que ce soit le jeune de Gombe-Matadi, que ce soit le jeune de Lunzadi comme d'Intimanti, je suis leur président. Alors, je vous confirme qu'il y a bel et bien la présence de Rwandais à Gombe-Matadi comme Intimanti. Mais il n'y a qu'une seule chose dont je veux bien vous préciser, c'est que ces Rwandais ne sont pas dans des troupes rwandaises, mais ce sont des Rwandais intégrés dans la FOMAC qui est bel et bien une unité de la FARDC. C'est comme ça qu'on peut démentir. Ceux qui batunayo bakeye pour la koluka troupes rwandaises babata makikuna ndenge ba rumeur dimela qui na réseaux sociaux, ils sont allés dans le faux. Baluka na basoda o bazakuna mélange soki ba rwandais bazate. Oyo aza numéro 1. Aza capitaine numéro 1 ya basoda o baza na mbanzangoyo na secteur Intimante, c'est un Rwandais. Alors quand vous dites que ce sont des fausses rumeurs et tout ça, à quoi est-ce que vous voulez jouer maintenant? Hein? Voilà. Le PC capitaine Oyo Azana Mbanzangoyo, moi je le vis. C'est un Rwandais, on n'a même pas besoin qu'on me dise que c'est lui, si ce n'est pas un Congolais, ou c'est lui, c'est un Rwandais. Maintenant, vous nous dites, oh non, ce sont des mensonges, ce sont des manipulations. À quoi est-ce que vous voulez jouer? Dites-nous, monsieur le gouverneur, voilà. À quoi est-ce que vous voulez jouer? Il faut comprendre, c'est tout. Nous, on a demandé, on n'a pas demandé aucune mission pour que ceux qui ne pas vérifier. Nous, on a demandé un climat de Banzangoyo, tous à la frontière, trouble les accounats, on n'a pas besoin, il y a présence de la militaire FARDC. La police nous suffit là-bas. Et alors, pourquoi vous ne voulez pas les enlever là-bas? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le gouverneur, pourquoi Goliath Kolongola FARDC, Banda Mukilo et Banda? Nous, en climat, nous n'avons jamais eu de militaires comme ça. Et puis vous avez canté, enfin dans quel abat. C'est quoi ça? À quoi est-ce que vous voulez jouer? Vous avez dépêché, vous avez dépêché, vous avez dépêché. Dis-toi niveau dépêché, tu prends de mesures pour que ces militaires quittent là. Il n'y a pas de frontière chez nous. En Banzango, il n'y a pas une frontière. Ils font quoi là-bas? C'est ça votre grande question. Et celui qui est là, chef d'équipe, c'est un Rwandais. Il est capitaine. Il est secondé par un Congolais, mais lui, le chef est Rwandais. Et pourtant, jusqu'au équipe qui est dans sa ligne. Ou soit vous êtes dans le coup, ou soit vous cachez. Vous cachez quoi? Bisso, moi, je suis dans Timande. Chez nous, là-bas, frontière exacte, dans Banzango, frontière exacte. Voilà, vous avez compris? Bande kora biso kaka bango mo mama wana. Bango batal bosse bango boma bango wana. Bande ko bazo ba pèse bango quelque chose. Passez le micro, le voit que non, on n'a rien vu. Oui, vous avez accepté la corruption pour témoigner qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Demain, c'est vous autres, la boca, la image, la beaucoup de monde, maman, on est barolé là. Nous sommes la corruption. La corruption, corrompre bino, dans ma camomo, vous avez victime, vous acceptez tout, maman. Ah, ça passe, il y a solo, et ça passe. Allez. Toke wapi toke na katina Nord.
na kati na Nord Kivu tolanda image ya FARDC. Ozomona ngo bino ozomona effectif ya modèle oboye talaka effectif penda boye na babora modèle oboye boye est bena 23 ata biki haute trahison yango penda ke non tout ça bena pembeni biso ba ngoti bitana le côté sans trahison to beta bango et puis bientôt là après peut-être ça va bien que non babonga malibela babonga mandi ozomona ngo ba système yango wana la sabango le to la sabango to ami bali ndenge mona bango mais bango baza ba misutu bakata bango te bango na juste dans la photo le bango ala biloko boy omoni yango bien yango wana bono bunda omona biloko yango biloko yango mutu nyonso kuna na toka za atoki basali atoki nikata lelo to après mais vous savez les abino bino va traître mais vous les abino bino va traître tout va traître vous savez les abino vous ngote ngogango vous va traître vous savez les abino va traître vous savez les abino ngai moko mukolo presse ngai yo okay va traître bo ngama traître bo ngama tokola sebelo kino bino uza pamba batrete ba général ba traître ba sabino okay batrete dala biso yo na yo asoda nzambe ba mutete asoda nzambe biso yo asoda nzambe uta biso bien tola bate kana mutako batakiso batrete ngino bien okay ukata lo tama ko ukata de chapeau li kofi yango yo ta trahison. Voilà, vous avez suivi? Bolande Mampinga za koloba nini ba traître. Asongeli ba traître plusieurs fois. Ayeko bimisa des généraux. Fu ba généraux de traître. To kata bino mapoko. Ba yebi. Tango to ba ko loba les gens ne nous croient pas. Aujourd'hui ba ke ko vivre en cette place que ils sont trahis. Ils sont trahis na kati na forêt. Donc to ba ndeko tango to loba ka boyo kabiso. Potamulula ka vuluski ba. Nzambe tokoro ba travers ba traye yebisa bandeko Félix azokosa bino azotinda bino kuna kwa bonga bino n'attendez rien ozana ndeko azala kati mampinga lobela ye zo munduki et motala tout tourna bino bo balsera bango masasi bo beta bango masasi o bazo ba kontena bino wana oki ba traître ba traître ba lobi yango plusieurs fois et après lui ba généraux allez-y comprendre bana maboko nani basana maboko ya ministre de défense Gilbert Kabanda et après Félix Tshilombo banani ba traître bango commandement ba traître na kanisi vous avez bien compris la situation qui se passe là-bas na Katia. Allez tokei wapi tokei na Katina Goma na Goma kuna ba jeune ba qui déterminé pour dire que non à la MONUSCO journée ville morte. Bon je te trouve qu'en eza inutile. Journée ville morte, et qu'on ne n'a rien, et qu'on ne change rien, mais ma gêne, ma télémaki, ma tambolaki, na katia vila Goma, omoni, ba, mabanga, Et hapa ni tosho. Hapa ni hatari mawe iko mingi barabara, polisi iko na kuita, inapima tosha, wapi vitu vinakatala kabisa. Voilà, bandeko wana kuna tango za okene mutika esengeli to pesa bino ka potoluba Bolanda. Kila raia wote mwenye kuna activite kuanja sai afungule. Wasipofungula manake viko ba complice na ba transmettage ya message na watakuwa pili paraporo na ile message yako. Na wewe mwenye utakuwa huko collaborateur wako utakuwa identifié na ane kuanja sai. Voilà, ville morte ezali na kati ya ville ya Goma. Bato na Goma kuna batombo ki balobiki ya solo mosale ko sarmate nini. Et alors, tokele wapi tokele lisusu na mboka oyo tokela bino kati na programme oyo beza koleka na kati ya Nord Kivu. Allez, Bolanda. Alikuya kuangalia namna gani yenye anaweza kupata position ya mzuri
mwa hii processus électoral yenye tunaenda amo ya 2023. Hatuyaona konte ya population parce que wakati yenye wale wa leader ya Sud Kivu wanaanza enda wanakokotana konte ya shie kama vile population ya Sud Kivu bado hatuyaiona. Ndio maana tunaomba wakuye wasikilizane, waangalie namuna gani watatia kwanza intérêt ya population ya Sud Kivu au centre ya ma préoccupation ya si kamera ifata nini Bukavu. Siyo hata juu tukiangalia majorite kamera alianza kutumika mu gouvernement na kose ningali vivi. Me tuoneshe tu kwenye robine ya kamera iko mu province ya Sud Kivu kwenye unezi uza kopo ya mai ya 500 francs. Utuoneshe tu wako. Hakuna. Me ase iko pacificateur iko pacificateur iko nini? Maana iko pacificateur wa bibi yake na watoto yake na njoo basi. Sasa hajali wenye balimubebaka kule. Maana yake shaenda basi. Shitu ishaanza unasaki shishi population saki simie kwanza. Ndakuwa nanzenda tu kwenda tafuta tu carte d'électeur yenye niziko na nitembeza fasi nyingine. Voilà caméra rejetée batu balobi baza mobiliser non à caméra. Voilà, na kanisi le jour eza ko la nation caméra tikel tu positionner kuna a cause de mabanga na ye ben ko komela bango bololo parce que mission caméra akende kina ngokuna pona ko arranger terrain pona Félix Antoine Tshilombo mais ben ko komela bango ngai po Tshilombo projet na izali akende ko vanda na koma na ebite soki bako boma batu nyoso ko mazoni ngaba bomba e bongo Tshilombo vanda kuna na batuti e cause na bango penda pika. Allez, suivez. Voilà mon caméra bato caméra Sony et kangi bangona bakolo balobi moyen ya kosala autrement ezate pour être population comprendre le non caméra yewana muibi kame yewana yewana caméra moyibi voilà bande ko nyonso balobi pas question à caméra balinko senti caméra et voilà et bien ouvertement moyibi balo baboy koyoka même montage présenté caméra balaki na bino sera un grand plaisir yako mona balaki na bino bolanda moyibi balobino tona posa koyoka yote oza moyibi c'est tout caméra asambwe na mabele ya Sud Kivu na kati na Bukavu. Voilà bandeko bana somekolo Congo ya solo te tango tolobaka ke un jour oyiba ekosuka ekokangamayo na mongongo. Et voilà cette histoire ekangami kamere na mongongo moye eleka ezate balobi na bana meke na ba bébé na mikolo balobi pas question de kamere aza moyibi toyiko yoka ete akende ayibi biso trop. Voilà bandeko kamera yibi trop, alors il est temps que chacun de nous a comprendre que ma kamera se va bandeke na suka ya solo sikoyo e bandeko komba vérité Félix ça dessus parce que plan na ye asalaki
qui va travailler avec Kamere, qui a préparé le terrain et qui est maï. Donc 3 tonnes il y a or il y a pesaki nani amida il y a kene comme majana nino yo et qui maï au moins nous avons n'engageons confondre. Donc ba tonne or a pesaki amida poete basalana amida na Vital Kamerhe campagne ya Félix Tshilombo na kati ya Est ya Congo et à Kansaki à Kokosa va Congolais encore comme d'habitude. Les jeunes se sont mobilisés. Bah je ne plus jamais. Le Kouta Saraki a été biso Hippolyte Kanambe à l'âge de Kabila à la Kisaki na Bamboka Nyoso Awa avec le Loba si quoi qu'on les sauté. Voilà Félix Monsieur Tiri a évité quoi faire. A évité quoi faire. Alors voilà Félix, il est temps de comprendre. Les signes du temps ne trompent pas. Les signes du temps ne trompent pas Félix. Comprends. Bazo kosor batuti, batuti, bako abandonner. Pour l'air, bako sentir fin hégémonie, parce que juste là, ils pensent qu'ils sont encore là. Ils sont encore là parce que bazo bosanake, l'air parrain, occidentaux, bazo quand bazo na force, maman na bango akufaki, je te rappelle, maman batuti akufaki. Vous savez, vous êtes au courant, bandeko. Maman ya batuti, ou ya bandeko soutenir batuti, ya Empire Imatuti, maman na bango akufaki. Bakomi bana etike. Bazana protection. Vulusi kimbango atine kwe mutu kuna kai abomi bango. Maile makoti mali bango tout bateri. Bande ko zongo série. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Actuellement, bayi bango moki. Et Ukraine, chaos. Poutine kuna le plus question monde multipolaire. Plus de question monde unipolaire. Ils ont vécu dans un monde unipolaire, ils ont dominé sur Piso. Bande ko landa kapia. Ba dominer sur Piso pour être monde unipolaire, ou ba démocrate américain, ou ba yaki ba Bill Gates, ba Obama, touti, ou ba ngoni so ba yaki na stratégie pour ba mater Piso bomba Piso. Mais monde wana nza va lobby attention. Ah, je vous confondre, à confondre les banques. À confondre les banques. Yoka toujours bébé pour vendre ni et c'est un peu la bino top ça me courage. Botelema top bundana bango top bengana bango top boma bango ba eko boma biso biso pe no top boma bango. Na bana wana tout wana top boma bango. Mes chers amis, c'est ça la solution. Faut pas fuir. Dites à vos gens, mais on dit tu ne le pas chef coutumier au Bazawa. Pascal Mangungu awa kena comme on appelle ça encore, on a fui la kitcha, ça va tamboliwana. Puis ce chef coutumier, ultimatum, avec ma chantage. Au moins, tout le monde qui nous sommes à chantage. Baza sur la pouvoir. Baza na pouvoir. Tout ce qu'ils font là, la Kinshasa, baza na pouvoir sur te battre comme un pouvoir. Si on a un pouvoir, de battre, tu vas sacanate, na bandu. Bako sacanate la vie la Kinshasa, bako sacanate na bako. Pouvoir de biso. Et qui est dans la bako na bako. Donc, biso moko ba masse. On a bien, vous êtes capable, 12 millions sur Kinshasa, vous êtes capable de chasser ces 500 ou 600 tout le Rwandais qui traînent sur la vie de Kinshasa. Hein? Passez le message à ton frère. Passez un message à ton frère. On va perdre du temps avec l'église, on va sataniste, on va perdre du temps. Voilà, matondo, merci, matondo, like, nabino, matondo, like, nabino, ça va pas, voilà, bisous, tellement. Ingeta, Ibobo, Ibo.